bana Londres, bana tout dans le monde, biso tozaka awa la famille ya Ibrahim Nzambe leader na biso. Donc tozolela ka appela biso Blaise atiki biso. Leweza na nzela motutu. Donc tozolela ka ya na biso écoute okunda na kimia. Donc tozolela donc ba fanatique tout ya pesa ntango leader na biso akoleli likambo ya day donc botika été venanga Tony Twingi botaye maboko igete samba botaye maboko bana partout dans le monde botaye maboko botika été mosapi moko sokolaka lisouté donc voilà quoi donc ça na palais la famille place matin ezali tozolela ya Blaise donc voilà quoi de la mère bango na habité so ba mère bangwana donc toka na matanga donc voilà donc baluki boye si bango koto yo donc toka matanga donc ba mère bango yo na habité voilà quoi donc toka na matanga tozolela donc toka na matanga donc instrument ya ngwana toujours tozobeta musique donc na habité quoi. Ouais, bonsoir à Londres. Balobi mosapi moko ezoki nzeto mbapasi lelo pe makambo ekoyi na kaka na biso bana pesa ntango toza na matanga toperde novo na biso Blaise novo na biso ya pesa ntango masha wote gens toza na mawa biso tout donc bana Londres botika biso te soutien na bino osala biso bien alors na minute ofena na famille nde tozolela tobungisi bana moko ya biso ya motuya osakana te nayebi te kwa toza na palais donc palais yango oyo awa nde palais pena tuske tozalaka donc makambo nde eza pena awa mais nayebi ke baprogramme tokopesa bino kala mingi te awa tokopesa programme matanga ni enterrement makambo tu ndenge koleka donc toza bena pasi ya osakana te botika biso te get samba donc bapanya star na Londres bape na biso bape na biso lokola batu lokola Tony Twingi Gogan batu lokola Jean William donc on est ensemble donc toi bien na mawa na botika so japon ensemble na mona rosa ouais donc voilà quoi donc toza pena donc tina palais habite soro molili bon oh là molili oh aïe souci ils ont mon na kutu te donc à la prochaine fois tout reçoit donc ba image donc palais molili donc bon monument molili koti mais alors ça la awa tous toutes les images ensemble donc toi on a pas libre dans le bezate ouais donc le premier quoi les biso on a fait ça temps merci Nabino vraiment merci ouais merci Nabino bena donc tout ça ensemble donc to le la va faire na biso donc ciao botika biso te bo soutenir biso boto kunda pena on a biso avec honneur donc voilà quoi ciao then yeah.